monde be tirer, to teka ba tirer. Maman na teka ba tirer souffrance et tirer ta on peut na landa kaka combien 300 francs pamba. Osoma ngonde ni ba paquet za rande. Na somba kaka moi un quart mbongo za na ngote na ke na somi moi un quart wana ba tekelinga 30 na teki on tana ko teka na zuzwa kaka 300 francs pamba. 300 francs. 30 tirer. 30 tirer. Na combien bon? Na somba na 3500. 3500 sikonga na teka 4 na 500 francs. Mimi okena teka mi ba tailleur. Bazo teka la ka ba tailleur mama toujours souffrir mboko to souffrir bana bazo tanga te do na zo kemba nande. Nande na zalia vraiment donc bana vraiment bazo tanga. Bana boni. Mama na 5 bana. Mais na zo ko tangisa bango te. Congo France. Bisona bango. Bango na biso. Bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya Congo Masola danger. Masola kitoko. CongoFrance.com. Bonjour chers internautes, merci beaucoup d'être branchés sur www.congofrance.com avec le grand boss monsieur José Di Pumba et Sarah Mazen Chanel, toujours là pour vous servir. Dans le magazine, il y a bien Mikolo Kani Lobeleka Kino Lelo Lobini. Kino Lelo Lobini dans Kiti Nanjil, na quartier 2. Bien mon sentier kaka prince boso bimi bwe kimbuta. Donc Sarah Mazana kiti suna sa mo ikaninga sepeli sabino ka pour no beta lisola kino le lobini. Kino le lobini on parle de tout to lobela nyonso. Nde ba kongola ba debuya ka ndenge ba tekaka nde ba sala pour no boko la bana na bango ndenge to lobela maramu nyonso. Hein? To loba vraiment nyonso. On a kiti na njili a pour ba njipe ba leli ba loba dans le quartier 2 peut-être on senti pena père pena no tem sa papa. A beta lisola ba tirette na yenga teka. Bonjour papa. Bonjour maman. Boni papa. En tout cas bien maman. Kombo na ngande papa de Gaulle. Na vana kimbanseke en tout cas loko ezali wana maman. Moni okana ba tirer papa malembe nanu malembe. Tout monde be tirer, to teka ba tirer. Maman na teka ba tirer souffrance et tirer ta on peut na landa kaka combien 300 francs pamba. Osoma ngonde ni ba paquet za rande. Na somba kaka moi un quart mbongo za na ngote na ke na somi moi un quart wana ba tekelinga 30 na teki on tana ko teka na zuzwa kaka 300 francs pamba. 300 francs. 30 tirer. 30 tirer. Na combien bon? Na somba na 3500. 3500 sikonga na teka 4 na 500 francs. Mimi okena teka mi ba tailleur. Bazo teka la ka ba tailleur mama toujours souffrir mboko to souffrir bana bazo tanga te do na zo kemba nande. Nande na zalia vraiment donc bana vraiment bazo tanga. Bana boni. Mama na 5 bana. Mais na zo ko tangisa bango te. Ba tanga te ba vani kana ndako. Ba vani na ndako mama na sala bobo ete bango kuna pe bazo. Parce que mama debuya kata mo mukete. Mama kufa. Mama na bango mama na bango akufa kanga bo mtu na tikala do ba pusani ba komi mikolo ba komi moi ba jeune fille et loko moko ezate misale ezate bo tala kaka moi on ata koteka moi muke mais fond ezate mama to kosala nini pas nini ngana kozwa fond na kozwa fond wapi mboka ezana ngoma ezotambola malamu te pasi na pasi kokemba donc moyen to lobezate bo sikonga na kosuka wapi mama nzamba osunga papa la ngai en tout cas vraiment il y a un senge pas ba konza mboka ba bongisi la biso mboka kimeza la base la vraiment na boyoka ni vraiment toza la vraiment bon moko mboka eza ya biso moto landa bakanda te wa ke ko loba bo mais soki mboka vraiment to tche loko moko oyo base alpe na souci ba loba te biso so to tcha kanda ba peuple ndem to bazo souffrir mais soki siko ba peuple soki biso pe to bongisi ba peuple pe ba vandi kimia ya omoni en tout cas vraiment mama souffrance to za nango ba bongisi la biso mboka mama ba tcha biso kimia toza la bon moko mboka tombwama mutu nyoso sepela na ndenge vraiment to sepelaki on se comprend mais lelo mboka to ko rotangisa bana te bana bakomi ba pasi ata bana lelo bakomi ko sala kuluna pasi ndem tezo leka ozo mona pasi ndem tezo sala bango soki lelo misale biso ba papa to na misala bango pe bana misala moi pe mwana ke ko sala kuluna ezate mais pasi wana nde yango ndem tezo sala bana ba sala kuluna bon ozo tangisa no mwana te mwana sikona ndenge yozo tangisa yete lobi mwana zo mona zo bima ozo ko lesa yete ozo ko latsa yete ozo ko melisa yete mwana faut passer ezala kaka ale sikwa komi ko sala na ndeni ata bana baso to bokola bakomi kindumba bakomi ko kina sala biloko bazo sala pona nini papa zo ko lesa bango te yango moni donc en tout cas vraiment maman na souci vraiment donc ba continue biso bazala bo moko ba bongisi biso mboka vraiment mboka ko zala boyete mboka vraiment ko zala boyete en tout cas vraiment merci papa la ngai na pamboli journée na merci maman nzambe papa pambola bino na ba bisika nyoso boli ko tambola mokili vraiment na ndeto sengeli muso azaka na posa loba mais moya loba ezate donc to sepeli trop en tout cas vraiment nzambe pambola pe bino merci papa la ngai mokolo malam. Donc voilà, qui n'a le lobby ni papa s'exprimer, hein, papa le bébé, papa le bébé. Donc j'espère que maloba ou lobby c'est possible de makato ko tayo papa tailleur, hein, maman expliquer ka ndenge zala kaka.
Bonjour. Comment on est? Ma chouchou. Ma chouchou, tout le monde est dans la maison, il y a couture à Otonga. Vous avez un bon? Ah, ben 4. Vous avez un bon? C'est que Kotonga au Tangelango. À Tangelango. C'est que vous avez une maison. Parce que pour beaucoup là-bas, donc papa qu'on n'a pas osé pour ça là. Non, ça y est pas ça. Parce que peut-être sur le Kotonga où ils ont marché Mikolizande. Ah, marché Mikolizande passe. Parce que elle rentre scolaire, mais tout le rentre scolaire, ça dit qu'elle passe. Mais tant au mal mukeka. C'est qu'on des années par journée boye muta ko yani lamba penda moko mi balé. Bon, na moment où on trouve ça moi ko kaka, mi balé. Na rentrée scolaire ça comme moi ibélé. Ça bien profiter mingi na rentrée scolaire. Scolaire tout journée la femme ni tout ça bien bébélé. So papa salani. Ah mécanicien. Ah mécanicien. Siko do yo so papa kuna che po tout bunda batanga na bango déjà. Ah batanga mais en tout cas ça passe. Pour micro bango mi ça to batanga baza ndako batanga te. Pour na bofuti ba minerval de. Siko na ebiti. Makasi wana nan ya o débrouiller et yela wana ndé. Bon na moi que bon na fa na bongo amuna do il faut lo mona sana. Ndi yango isunga ngayo. Sunga pe famille pe kuna pe zela rara. Ta msusu mo ilika mo ko mina famille pe fo chana. Kaka yango wana. Maintenant on dem savent mais ça te. Neti boy bala tourna bando tonga te. Non te. Parce que yebité so journée sur le ndé. Merci maman la CP makasi. OK voilà. Donc papa pour le loba. Comment on a papa? Comment la ngai monsieur Kimbangu. Vandi ouais. Va na baba la auto ça. O salara nini? Bon na agent l'état. Na ça na service na population doit quartier. La population de nini? Bon tout le gérant métal bon chef de rien tout là-bas. Mambo Italie va conflit populaire population tout gérant. Ah donc il y a un compte quel l'état? Oui. On a pas la bonne. Mi balé moi aussi. Moi c'est Basimbalé. Madame Masala lui pas débrouillard. Bon, madame fait débrouiller car rapport vu conjoncture en Mboka de l'état Mbola sera débrouiller vraiment tout s'en sortir. Yo boire en noter moi ça débrouiller. Non, sera débrouiller tout vivre temps na vie mbongo tout zo mikolo yo. Donc so moi ça va nanda ko to kokate bana batanga ko lia ta de santé. Donc moi c'est faire un exercice. Asala ni atekani. Bon, débrouiller masango. Masango ni bosanda ko. Ça porte. Mais ba mba batanga la bango. Ba otanga mais mikolo ko bazo bingana pour la compte minerval. Mi bali bongo de compte fait la 60 000 70 millions et puis ça passe si ba okende ba zonga ba bingana. Mais j'espère que salaire nous quand même mais à moi. Non salaire non nous paye salaire mo zo était passé déjà 9 ans en un service temporaire. Ba matriki ba kombo les quotas gouvernement et engagé raté. Tout travail quand ba prime donc comme salaire vous allez rater. Donc son comme bon et bimi. To rumeli mingi tout salaire tepo ba kombo les quotas pas gouvernement ba engagé raté. Ba tous la pas mi col ba ma pension comme ça ba engagé ba jeune. Mais 9 ans déjà. Papa wana ba umela ici kala ba tika bino ba jeune. 9 ans ngo temporaire journalier vous allez salaire te mo ça ma casse. Vraiment c'est là qu'on a beaucoup battu cambo malam. Tout cas population de souffrir ma case. Vous prenez batika ba jeune basé belé ba pesa pe ba idée, ba jeune ba pesa ba idée na bango. Ba diplôme zo pour na banda ko papa banda ba vanda, banda des république tisiko va continuer kaka. Ko bano ba sa classe lelo biso maila to chango ba. To appliquer ngo ba. On sanga ba papa mikolo botiki la bana génération lelo ba un esprit asika bata musamboka ndenge osenga. Merci Penandeko. Zamba Pambolao. Donc voilà ça Ramazan la Chanel. Ah, qui n'a le lobinin. Mo penama misu et tangaka ermoko hein? Mo penama misu tangaka mo rato to tika kama buka nzambe. Ba misu boyende bino bolingaka. Boye ba réalité. Nde ba débrouiller pour beaucoup la bana, ba msu bana ba tangaka te, de ba comment laisser ba parents. Donc ça fait un peu mal mais toi on a choisi to senga pas ba kondika ba bongisa. Boyo kanezala dialogue kitoko makasi boyo kanezala non continue côté sous jeune fille après la clôture émission ngai kandezara kino lelo lobinin et là la kangi jeune fille bonjour comment on est Charlène on va du côté on avait la quartier 2 en Angilia au salani bon non ça la hôtellerie na ça hôtellerie na ucho 6 années oyo non ça stage na flat mo quelque part. Est-ce que le salaire en est? Bon, pour l'instant, le cours à stage, salaire est athée. Donc,
ozaka vous ta transport na yomoko salaire exact donc on se donner corps et âme parce que ozaka na to vendre ndako te dis-moi obima ko sala ngwe le romo voilà il on est poussa au penda pour na comment remarquer la jeune fille trop mikolo ba comment dans indépendant dans ça musala pour survivre à son moment ni voilà chérie. Maman chérie ça pas si ya on est à longue histoire mais t'as besoin de kino le lobby besoin de ta agnon ça ce qu'on va chérie va ça ni mikolo non bon ça la pesate franchement bon exact mais ça les exact tout total li chérie ça pas si parce que ba chérie on bon exact mais oh linga ça kana 2 femmes 3 femmes ce qu'on sangisa on attend que ngamo no boy ko kangate ce qu'on mi balé mi ça to biso wapi tant bien ati kana vendre non la constater na vie voilà deux avoirs célibataires makasi oh là botali mi célibataire en dire si donc na éviter quoi oh Njili bah vrai chérie bazara t'as miso hein bota miso non mais c'est à féliciter au moni kota ateka beauté na ba po mso comme cha beauté ah là kitoko so na tamna nganzela vrai jo alinga non moni ceux qui au luka mbongo no moko ozo pena suka sana pena ozo salaire na mbala ma peso valeur na bien ngo papa ça ka bongo mais au compte bundara na hôtellerie nzamba osura mo bula osa msa msute non na bula osala parce que na sala suki nyonso donc topé ça attend attention nzamba suki nyonso oui na sala suki nyonso na planta na kangara nyonso donc on est le son fongoli salon engagé na ngayo makasi non c'est pelso donc qui déjà donc aya ko ta bien na salon Sarah Amazon e funga makami te boza kambo sepela donc uti poto uti partout peno kiti oya sa suki ta ka vrai chérie boisi mamtuna on peut banji bwana dans suki makasi dans suki za koto makasi makasi ba pasala suki toko donc so yi osali suki oza décidé na sepeli kapena sepeli makasi. OK voilà on commence à clôturer vraiment l'émission hein donc si émission donc voilà na koti sur na kati ya salon de coiffure na moni vrai tantine pena na kati ya salon na e al débrouiller na beauté maman on Fleur on va nka koto oui moi Anjili Anjili bala dans suki fort les abongo kando lobi débrouiller la suki vani Anjili siko kufunga salon boy fond na yo moko oui fona ngamoko ko débrouiller muke ko yeba bomba ndi senga kena sala mo loko yo mais liboso bando sa no ndeza ka ba jeune fille bele ba kanga ba suki na kata ndako ba client ba yaka après ozu bulti na funga salon na ivanda eza bongo na no sana na ndako mama ele ka muke ya bomba ndi senga ka ke fona suluka mo sika na pesa msala valeur sunde eza bo mana tongo ba ba koti non elote donc on va ni benanu te banda tongo bana vanda kuna lali ba pongi eloko te ni ça bon nebi wapi crise mondiale sope crise économie na comprendre makamba hotel mais on se retrouvera ming samedi dimanche donc dimanche kuna sala raté donc vendredi samedi ba to ba ya ka mo ebele mais lundi mardi mercredi loté na journée pe quoi ba samedi vendredi au kangsata mo ba $50 non nakoma te esolona passe leki ya muke ka ba 35,000 de na ko sala po awa osa musala kitoko bambongo ngondo ngosenga esimba te pour mutunya sa déclarer que cher boy oko senga mutu $30 $15 $20 o déclarer pe so mbongo mo boyeza uke makasi donc yomo kanga suko plantaro babina ngapo kata esu ba juba su somo nakanga kata ka donc eza vraiment ya féliciter ko za bana bon na mwana moko moi si ya mobile atangaka chérie aza mpanzi chérie aza bon chérie azali mais masolo na evante ka yo balanga ka bwana noa chérie ka mwana aza ipa na yo mwana pa na ngai ki par mwana nyonso natangisaka ye na mosala o siko ba jeune fille moi sono mona bona ka elengi so moi so débrouiller aza indépendant siko o ba sala eloko te ya tika beauté ne bona bonga na lati na tamwana na dendi jomo alinga nga bien tout ba fille miko balingi ba jeep wana mingi ya ba cercle ba oyeba te soni no mona bona CP parce que ko pesa conseil ni na ba fille wana bon conseil ezaka ke moi se fait ba koluka moi si à côté la rapproche en balle Ernest so landika ba jeep na osuka mabe monda kwa envie za focop ebongi oluki muke na motoki na onde oluko so ma jeep wana po ozo landa wana ebite alukaka nini asalaka nini na butu asalaka musala nini eza bien te moi faut ko eba koluka soko bi koluka tant ko no beta mabaku nyonso
pour mobali aza moto s'occuper na ndako afuta courant afuta mai eza kitoko te et ne sera ko déranger mobali bon bien na moi ça va oluka kitoko. Merci, j'espère que vous savez de Malobana. Le bien makasi, c'est bien quoi. Donc on est là là-bas, n'a pas beaucoup de journée, on est là keboy, baya. Merci beaucoup. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure avec les images Karakina le lobby nika pendant ces pays Sabino. Congo France. Bisona bango, bango na biso, bisona bango. Ekara molai. France.com. Site ya Kono Masolo danger. Masolo kitoko.